Après lever à mesure, il y a état d'urgence sanitaire Boyebako. Mwana mboka, maman Angèle Makombo Ntumba Ouazali Bongo, présidente nationale ya parti politique Otobengi Lideko, Ligue des démocrates Namolaïne Ngo, ayebaki bongo kokita na commune ya Matete précisément na Debonome esika wapi ayambamaki na base na ye ya Matete. Bino mongola. Erika. Moto, 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 etela, de mama njele, banalide kubaleniyo, de mama njele, banalide kubaleniyo, de mama njele, banalide kubaleniyo, mama njele, na loyembo oyo nde efungolaki activité ya bandeko ya Ligue de démocrates congolais Lidek na mokuse oyekambamaka epai la femme forte mama oyo aza komema mupepe ya sika mama Angèle Makombo tala ndenge nini bayambaki ye na base na ye ya commune ya Matete précisément na Debonome oyo eza kokumbama epai ya mama Chantal Puna bino moko botala ndenge nini esengo ezalaki. Viva! 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 Moto etela. Ya koyeba ezali ke atambolaki ye mokote atambolaki na interfédéral mama Anne-Marie Makombo en tout cas bondi melangai que dimanche oyo ezalaki spécial bino moko bolanda ndenge nini mama Angèle ayebaki bongo kopesa exposé na ye eza kopesa bino merci lokola boye dimanche dimanche ezaka souvent mukolo tolinga kopema na ndaku lokola bakangaki ba église depuis ba lieu de culte eza tango tolinga tofana na ndaku na famille na bana mais bino bo répondre na appel ya mama Chantal po boyawa tokutana tosolola makambo ya Lidek ya parti na biso Ligue des démocrates congolais. Nasi Manayango, en tout cas, bon dimelangaïk, ba différentes interventions et baki na kosalema, nyonso po na kopé sa lumière na journée oyo. En tout cas, bande kopé batunaki ba question. En tout cas, ezalaki journée moko spéciale. Bande ko na biso wa base ya Debonome eloko na première des choses na yebisaki bango po mingi baye minga ba mususu baye binga ite donc na ngaki na yebisa bango nanu nazana ninga Angèle Makombo na uta wapi na kola wapi na tanga wapi na sala musala wapi etc. Donc na yebisi bango mais sens nangai combat nanga politique pour na poani na kota politique et ça vraiment parce que na kota la mboka na biso ba pasi ya peuple mais en même temps tozana mboka moko riche ba biloko nyonso tozana ngo mai nani ba minerais ba forêt et tout mais peuple a ko souffrir. Donc il faut absolument makambo changer. Et tous eu alternance oui, mais social et peuple a toujours pas si. Tout ça nini pour social ango échanger. Donc eza mituna wana na yebisaki bango que c'est pour ça que nga na décida ki tant nazaki na sali mingi na Nations Unies na lobby non, nga na démissionner na zongi na mboka na nga na sala mosala pour na peuple na biso. Et sikoyo tozu alternance mais to continue ko bunda mais là qu'on a insisté et pas ya peuple na lobby mokonzi ye moko alors au sala makambo tout est donc Félix Antoine Tshisekedi président na biso alors sala nyonso ye moko te il faut biso peuple tozala impliqué. Il faut biso peuple to exercer au babengaka contrôle citoyen. Ndeko congolais mwana ya Kinshasa en tout cas esengeli koyeba ba parti politique nini esengeli yo otia mutuna yo tala Ligue des démocrates congolais en tout cas yo ndeko ya Kinshasa ozala na yo déçu mingi na ba parti politique oyo yo moko oyebi
au militaire na simanengo bazui beau-frère bazui semeki bazui leki tala mon pepe ya sika eye na mama Angelo Makombo biso tolobi Congo ezali na posa ya ba mama ya bwanya ya boye ba mama oyo bazali komema une nouvelle vision ya politique, faire la politique autrement. Qui cherche trouve Ereka. Moto, moto.